La sanction d'exclure l'élève au qui se tape dans le système éducatif congolais et va annuler, on doit plutôt les rééduquer. Puis d'après une source, une dernière rencontre imprévue, confession religieuse avant que Pépé Mbosso a ça un rapport et pas chef de l'État. Voilà, le deux sujets ont développé l'élo Nakata émission. Tout ça, bon, jeudi 9 septembre 2021, après ce que nous avons dit, pas Ibiso, bonjour, Bakou, ya Kolanda Biso, la Ligue à Canal Presse, tout ce bandi, nous avons le campement Barnabé au Parc de Prince, la Fongoli, Ango, évitons de confondre vitesse et précipitation, mais mouillons le maillot. Alors, bonsoir, la télécommande, Bocha Pemeni, parce qu'à cet instant, il n'y a absolument rien du tout. Équipe technique, Couparbola, Rodi Louadio, Mike Kamwaka, Namoni Samso Ilunga, Mwana ya Kasayo, Mbia Mavinga, na Pati Sungu, na YouTube, et puis sous la coordination, il y a Gil Poutou, le grand maestro, Batata Bamama Bandeko, c'est parti pour le directeur, il y a le meilleur championnat du monde, Bouye Imalamo, na émission Lelo. Ba est invité, nous avons junior, il y a IDPS, Mbote. Mbote Ndeko Zulu. Nous avons fiston comme mandat à PPRD, na PC Mbote. Mbote Ndeko Zulu, na CPLI, na invitation à yo, parce que vous allez moto pour permettre à Bissou, tout va pour la vérité, tout va pour dénoncer souffrance au peuple congolais. Merci beaucoup. Merci toujours. 2023. Oui, toujours. L'élection, vous allez. Bon, on a négocié que du hasard pour organiser l'élection parce qu'il y a des questions qui l'ont organisé l'élection. Mais ceux qui ont organisé l'élection, quand on a dit que non, on attend à Kabila le bac yango. On a dit que ceux qui ont l'élection salamité Kabila pas aux alatés. Donc ceux qui payent l'élection salamité en 2023, négocier que du pas aux alatés, on a une transition sans Tshisekedi. Alors, elle est là, nous sommes secrétaire national en charge de communication et CD. Mbote Ndeko Zulu, mbote na ba débatteur nyonso, mbote na ba na Congo. Permettre nga Ndeko Zulu na mema mbela na pompage. Babengi mingi bazali koloba penza que nzela ezate po bakoma même côté à Don Bosco po batambola en tout cas nzela ezate pasi mai ezalité bazolela baobi mama Chantal lobela biso et puis ba infirmier bazobenga ngai mingi balobi penza musala pasi bango bazosala mais l'état ayebaka bango te akipaka bango te l'état amonaka bango batu pamba en tout cas bazali kosenga penza ete toloba mpona musala bazala bien réglementé pour basalaka musala mingi malgré l'état na biso akipaka mingi ba médecin. Merci. Mesdames, Congo en avant. On a connu la Kinshasa. Peut-être qu'il y a beaucoup moins de salles, Moussala, Naïmeba. Il y a beaucoup de Kinshasa, c'est pas comme qui m'a outé na bombe. C'est qu'un salon, Moussala. Mbote Ndeko Zulu, bato ya bungu nde babengaki ngai barobi topemi burukumeso na zulu bungu tulu babwakeli mukuna bokomana makambo soto. Alors na alerte na tuningo bila eloko biso bana kishiso tosali ye kidibite kasi lokola bato nyonso otika avant tokota na bato bayebani na lobela pe bayo bazangi ba porte parole tozali na basali oyo bakosala na commission nationale la prévention routière. Oui, voilà, bandeko wana bakolela Ndeko Zulu mikanda eza awa bokomona ke naza na misolo bavotaki na assemblée na budget oyo ndeko wana azali en place akokamba yango kosaleli yango te. Par exemple okomona ke bali kodetourner prime il y a 3 274 184 000 francs.
Alors, normalement, en genre reconnu na budget, baza 178. Mais qu'on a bakoumi ba 18 371. Nalena musolo awa. Mais tant qu'on a l'angeli balobi, ndeko wana alimutu José Makila anoma tango azalaki na makambo ya transport. Sona kutuna sherbe okende na bandeko mususu. Est-ce que moi makambo ekoleka na commission nationale ya prévention routière o basali bakolela misolo belé côté patepa. Yale malamu te même IGF la commission nationale de prévention routière musolo ekopumbola kasana mai yali malamu tende kozulu kasi ona silisa na tena ningina lobela na zalaki na bwaji tokende ko installer parti ezana radio moko ya munene bayengo na coin moi déjà la commune na je crois ngaliema atango le qui peine ko mikokota ndio na bazamba telecom quelque part bois des éléments na moni radio munene likoya pendant na elango bazopema quand même mais bakomaki na niveau ke basangisaka mbongo bango moko na bakartier basombaka saka sima basumpe batongani so mbune zonge kozala pasi to sengi ministre ya ameka kotala kona likambo ya bana bwaji pasi ndenge kona bana kanduka. Merci mesdames Kankolongo. Alors nabosana naba invité parce que toujours je pas ba remarque belé celui mutazo loba tika loba tant ozona loba ça va toilettage technique parce que bientôt tout va le caper na radio. Nous y étant comme na radio yo sur besoin ba mutana véhicule na azana bureau na yoka na kamamina exacté. Deuxième chose, pour tous les grands maïs sont sélectionnés. Mais les locaux beaucoup sélectionnés, invité. Mais la Société nationale d'assurance, vendredi. On n'a pas le choix. Tout ça là, émission pour la bonne. Donc, le budget qui tenait, mettre Nico, basé pembe, n'attaque. Voilà, bah pour faire une liste, bah sonance, bah champ, il y a sonance, bah bengi, bah petit. Alors, on a dit maestro, tout ça là qui est pour la bango, le barobé, la bango bayao. Pour l'instant, bah monsieur, tout limite on a pour instaurer chaque semaine même une fois débat au féminin. Voilà, donc tout la semaine prochaine, jeudi prochain, et bien nous allons chaque jeudi débat au féminin Kakabas. Donc jeudi prochain, maman Chantal, à Osalawa. Maman Polia Mouroudia Mabé à Kozalawa, ma maman Moko ya PPRD, ma maman Moko du Soustobaksa. Donc, bah, vous avez 4. Donc, tout ça là, chaque semaine, une fois, débat au féminin. Pour éviter que côté de maman na bamibali, ou tu vas monter jour Moko. Bah, on va savoir pas débat na bango. Tout le monde. Contre moi. Voilà. Pourquoi ça rappelle là-bas, jour de sous-sous, tu connais que journée Moko, débat au féminin, mais ça rappelle là-bas, maintenant, puis jeudi prochain, maman Chantal nous a déjà averti, aux alana maman Boudja Mabé, tu es lui. Que tu vois maman na maman ote vous êtes toyebi ochata mbali ochana débat au féminin alors nakana na ba maman ya ligue de femmes ya UDPS mais comment kana sur image bazo sepelate butalande ba maman baza ko pepa ba maputa na bango ba sepelite tout le information ba lobi qu'il y a eu élection la ligue de femmes ya UDPS maman a devenu présidente nationale ya ligue de femmes ya UDPS ba maman ba sepelite yango ba maman ba za mécontente aux abonnés na Kananga baza mécontente balobi il fallait que tia maman o ya bunda bana d'après bango maman oyo batie présidente ya ligue de femmes ya UDPS aza maman bundite na UDPS bazoué ka malamu batirana oyo ya do maman oyo babunda bazofina na bango na niveau ya UDPS pona bango zali likambo ya secrétaire général ya UDPS na président ad intérim ya UDPS ne ba orchestre na kambo ya surtout tia maman oyo batie présidente ya ligue de femmes donc bon na niveau ya ba femme ya UDPS. Merci Mike Amoka. Alors on a directement Junior. Merci Mike. Alors Junior, réaction na ba image. Bon, réaction en ezali président a parti a qui décision à mettre en place comme directeur à Ligue de femmes. Oyo a Nicolo Uti Koleka kasi tomuni banda mukolo lobi ezaki na réaction eza tout à fait normal oyebi ke eza na nomination moko te esalaka unanimité na mokili bakoki kocha mutu banome mutu lelo batu nyonso bakosepela te yo oyebi yo moko awa na mboka tozali
président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soka même okoyoka ka balobi aza ya boye aza ya kamboye na kanisi ba mama ndenge bazawana ba exprimer moi na UDPS ezalaka liberté d'expression bango ba pesi point de vue na bango na nomination au président AI Asali. Je crois que président AI na secrétaire général il y a parti bako yoke la bango ndenge ba zali. Mais Junior, il y a un problème à l'UDPS, il y a trop de mécontents. Bateau yo ba bundi, mais l'UDPS va se retrouver. Ce sont presque, excusez-moi le terme, les parvenus, au ba yeka ka UDPS au bazal ba ndekla ba konzi. Na UDPS ne va se retrouver. Mais ba bundi pour ce qui ba bundi na UDPS, va se retrouver. Problème ezali UDPS ezali implanté à travers le monde. Donc ce qui est aux États-Unis okuta UDPS ezatna, na Canada UDPS ezali, na Congo Brazzaville UDPS ezali, ezali pas si ba tutu ba bundi na mokili mobile. Po oyebi président faux président Etienne Tshisekedi azalaki kokende poto mingi pona komene diplomatie na ye azali na bamboka ebele. Donc UDPS eza monene batu baza ebele batu tu bakozala satisfait au même moment te oyebi ke PPRD bauti ko gérer pendant 18 ans batu tu bazwa misala te batu tu se retrouver te eza la réalité à pouvoir. Donc ndenge eza wana UDPS eza parti monene. Je crois que le président AI na secrétaire général bakoyoka ba revendication ba maman balobi par rapport à Ligue de pour ba maman je crois une cinquantaine de personnes au lobate que batunyo so wana babundate. Donc il y a ezana bato yo babundi na ba o babundi te donc voilà eza la réalité. Est-ce qu'il y a une réaction qui sont comme ça? Bon, et là on va gagner dans le bezali car la commission nyonso to moni ndengani parti au pouvoir et kufi UDPS c'est un pouvoir bandeko parce que na bandai ko lubango depuis kala na lobi que UDPS et ko panzana avant to comme en 2023 parce que na kati ya UDPS oyebi que les aina bato belé ba ko regretter comportement ya bato ba ko kamba yango. Comment se fait-il que le règlement d'ordre intérieur du parti wana président AI azalaka te akoki jamais ko kamba pendant plusieurs années. Ils ont parti à Batou. Politique. Il faut voir que l'UDPS n'est pas depuis quand on a Kabunda comment gérer un président AI. Okufa nyonso ya UDPS ya mwana bomona ki makambo ebele bima kuna bandeko office mukoko babunda babeta bango kuna tumona bandeko mosusu babeta bango kaka na basiège wana ekolakisa ke désordre na kati ya parti au pouvoir ya moni ezali désordre to komona au sommet de l'état okomona donc bamemi désordre wana ya parti na bango ti na kokamba mboka okomona ke bato bakokamba biso lelo bakokamba kaka désordre kaka oyo eza na kati ya parti na bango donc eloko ekela loba yango wana alors réaction côté ça exact maman moboni kutia boyi na ekopota makambo wana tokota maman na sujet bon ce que l'union réaction c'est l'autre na kolobaka que parti politique a fait privé voilà mais eloko na retenir ezali après 37 ans d'élite eloko nini UDPS etient la place publique incompétence donc c'est normal même si ba grogne wana les autres là ce n'est que normal et puis que papa Etienne Tshisekedi bitumbo abundaki azu penza ba héritier idéologique ya soloté na kati ya UDPS. Bon, moi je dirais que ce n'est pas parce qu'il y a des divisions à l'interne que makambo koki kozalendeng kama ndazali wana limuntu ya PPRD pana bango boko ayebi comment makambo eleka baoba ezalaka mikolo nyonso. Le plus important ezali ke baoyo bazali na parti bayeba ko comprendre des idérata ya base nde babengaka epai na bango. Donc partout même au Congo il y a toujours des problèmes et surtout que tant que vous avez un pouvoir il y a un positionnement. Tout le monde veut se positionner. Makambouane est aussi le thème arrangé à l'interne parce que Bazana a obligation d'être réuni pour vaincre Bitombezo et les Bosso. C'est bien dit. Alors, premier sujet, la sanction d'exclure les élèves sextapes. On va se dire de somme, dans la vidéo, dans les réseaux sociaux, d'exclure du système éducatif congolais et ça va annuler. On doit plutôt le rééduquer. C'est ce qui ressort. La rencontre entre le ministre de la droits humains, Fabrice Pouela, la ministre de PST, Tony Mwaba, Mike Kamwaka. Est-ce que
sommes venus auprès de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qui nous a rassurés, comme nous l'avons déjà annoncé, que à l'issue de ce qui s'est passé, le comité de discipline de l'école s'est réuni de manière urgente et ces élèves ont tout simplement été exclus. C'est une mesure exemplaire qui doit servir à des leçons à tous les élèves. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer, parce que personne n'acceptera d'avoir ces enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles ou même de ses garçons. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux, ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller. Et les collègues ministres des droits humains, l'EPST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains et la justice, et les collègues là, c'est pour faire les relais, pour finalement aider ces élèves à ce qu'ils soient réinsérés dans la société. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est grave, et tout le monde a condamné ça. Ils méritent. Maman Chantal, mabandi na yo balobi toto on a tenu moi bana Fabrice Pola baza exclu balomoni bango na école wana Saint Georges à Kitambo, mais baza balomoni bango na système éducatif congolais, mais toni na balobi comme Saint Georges est école catholique en limité de ba catholique ba zo bisusu bana wana. Alors problème des adultes de bébé, tous les problèmes d'encadrement. Ok, merci de résoudre. Nous devons que l'immoralité a atteint son comble. L'immoralité n'a déficit éthique public. Et ça n'a pas. Banda na bateau bazana devoir exemplarité. Ti na bano tozobota. On dit qu'il y a 4 agents à éducation. Tozana ba parents, tozana l'État, tozana ba école, tozana ba église. Mais ce qu'on tali na ba corporation nyoso wana, immoralité ba son comble. Lelo soko moni ba autorité ba kuti ba wana ba sextape. Soko tali na immoralité même na lolenge ya kokamba mboka. Bana ba otala TV butu na moi papa yibi, koko yibi, papa leki yibi, moko yibi, bakangi papa na mwana malongi, bakangi papa na adolescente mineure. Bazo mona censure le ezala na lera mobutu memba ozerte wana toyeba que ba enfant na dimi ezala sute na ba télévision to mona makambo kirikiri musique congolaise ezo livrer biso ba scène moko oyo eza ko porter atteinte à la pudeur ba konzi tina base atteinte à la pudeur. C'est-à-dire que c'est un problème réel, c'est comme fléau, c'est un fait social où les autres senga penza batoba se remettre en cause, banuka comment to bongisa éducation yaban. Lolo de Rozul. Bana ba komi na niveau wana. C'est condamnable en tant que parent. Et ça nous sonne pour l'image de la famille, pour l'image de la nation, mais aujourd'hui famille à quelle image on parle de l'enfant. Le parent n'a plus l'autorité parentale. Quand tu m'as moi la maison d'avant mon peuple à l'autre. À comment bima est un sachet. Nous sommes dans la troisième primaire et la troisième na lobi o sa ni toza Kinshasa te na fuka bana ba telefone ba de samba o mona na lobi biso la tozo kola est-ce que mwana na uniforme akota na ba le mona ba bana na ba uniforme na ba terrasse te
kende na bakapela kende na babon marché na balemba partout na babandale ozomona te bamineur ke bapapa mikolo na bana malongi ozomona ngo te donc éducation eza na problème soki autorité parentale eza te papa aza na capacité te ya kogérer famille comme il se doit la famille étant la cellule mère ya nation problème ezali aucune école l'enseignant censé à transmettre ma valeur éducative aza impayé aza non considéré aza na situation moko ya délabrement ce qui n'a pas le bango à transmettre quelle valeur au moins qui va vidéo à teba école primaire balobi enseignant tchemi so mulongo to ba de pesa mbongo so ba mbongo te a tchemi panzibwe eza immoralité te mais enseignant a commis chose pour valoriser bon à transmettre quelle éducation kende na église réglementation exacte comme bible yango moko elobi tokomi na temps de la fin bafaux pasteur babimi ebele bakomi koabuse na bandimi baza koconsidere position na bango basalaka bato mabe donc tout ça oke na l'état démissionnaire. Alors le problème de l'éducation est un problème national eza na couleur politique te. Maintenant la question se pose, oui, je peux par là. Nani azali décision ba inscrire bango na ba école nyonso na Congo? Le comité de discipline de Saint-Georges. En collaboration avec le cette décision azali na base juridique. Parce que l'article 43 de ma constitution et ça permettre moi na nyonso qui de classe atanga motakoyi ko c'est l'obstruction de l'éducation humanité. Maintenant, aujourd'hui, il faut condamner, il faut que exclure dans l'école, surtout pour la valeur et puis que protéger dans sous et conformément à la texte réglementé dans l'école. Mais il faudrait ne pas s'arrêter là-bas. Il faut aussi voir parce que nous, parents, on n'a pas pu avoir ce devoir d'exemplarité. Et pour faire aussi des autorités, on a sextape. C'est vrai que nous sommes basés na sextape, le téléphone est sonné, c'est la prison quantité. Merci. Alors, et de l'autre, nous avons un cas comme on a lobby, bon, nous avons un sextape. On condamne, mais dans le but de l'autorité de la est-ce que tu veux comparer dans la classe, la autorité, puisque dans la classe, c'est comme si dans un film, on peut passer ça va finir, on peut pas la caméra pour nous. Bon, d'abord, je partage pas le même point de vue na Maman Chantal. D'abord, ne cherchons pas d'abord il y a sur le raccordement et le Koana d'abord. J'avais oublié d'abord de condamner Bissognon sur cet acte. Surtout le système éducatif est Koufi et Zali, je suis d'accord avec lui, mais il y a eu bateau belé. Oyo bazali na responsabilité na koboma système éducatif wana ebele soki osuki ozwi parole na kolakisa yo lolenge mutu moko te na classe dirigeante akotombola mosaka lobi ke non il n'a pas pu participer est-ce bakopesa leso lelo na système éducatif est-ce bato mosusu bakokamba lelo likambo ya mabe ndenge wana tokolukela yango verbe te tokolukela yango français ya koraccorde yango te likambo mabe ya koyebisa bango philosophe moko aloba boye l'enfant c'est un tableau noir d'où il faut vide, il faut écrire quelque chose mwana bakolandaka biso bonde tokofanda awa bakotala bakoyoka lolenge tokozwa position tokosala na biso pour système éducatif na biso ata tobeti bakoluka bamo c'est inadmissible bana na biso bayeba ke ata papa abafutaka ye après 40-50 mois akoki kose livre te na babétise wana ata mboka ekomi ndenge nini bomoto ya moto ezalaka na moto ya te okoki kondima te mpo ndako na bino ekufi mpo papa naza ndenge nini ofizana babétise wana c'est inadmissible dede je ne pouvais pas parce que barevenir na décision wana mabe ezalaki ndenge wana nakokaki kondima te ke balongola bango mais bapesa bango na bitumbu ekoki kosala ke bayebaki basali mabe nazokende nakokanaki yango mpo namonaki mpe bakozwi napesa exemple moko ya congo central awa komona kutu baka batuko babenga yo polémique
L'autorité, le mal reste le mal. Attends, Sali Yango. On est comme vice-ministre, vice-gouverneur. Ce qui est mais pour l'image, vous allez comme Moutakala. Un jour, on te voit papa, gardez-vous. Pourquoi nous avons gagné? Nous avons monté. On ne peut pas trouver le mot pour nous défendre. Ça n'a rien à voir avec un paiement par parent. Mais paiement est là, on ne peut pas encourager. Les leçons nous suivent à la maison. C'est montrer à nos enfants. Même le bon monde, la dignité humaine n'a pas de prix. Même en tant que je au combat de bon monde, je ne suis pas d'accord que je parents, je vais te montrer si c'est plateau. Nous sommes au ministère éducatif. Tout sur le chat, merci. Alors, fils, comme on devrait dans le bicon, basé sur un uniforme, il faudra que les cas dans ma casse. C'est pour la classe. Au moins, une décision où le ministre Tony a dit avant, il m'a comprendre que décision en ezaki ma casse mingi pour na bana wana. Parce que Bobo ya ke bana ba continuer processus éducatif n'a pas mon normal parce que basali sextable ezaki décision moi ya makasi. Vous comprenez? Donc tout ce ministre a s'est rétrogradé, il est à comprendre que et le quoi qui m'a monté si quoi balobi que non et comme l'école catholique n'est pas bana wana. Comment ni quelque part nenge ba maman otikoloba na nenge meda kan kolongo pa otikoloba. Pour la makambo ou couleur politique ezalité parce que zali image parce que ezali bosoto. Vous comprenez? Makambo no surtout comme on a lelo base na ezali d'abord internet. Obiso to moni wana ezali parce que bana wana ba mi filmer. Siko imagine toi siko yo ba o esala makasa ke ba filmer ça combien. Vous comprenez? Donc quelque part responsabilité peut causer na ba parents. Parce que les parents tant papa téléphone Android opesi mwana mwana ça na WhatsApp akota ka Facebook akota ka Twitter akota ba eli ba réseau nyonso. Okomona soki moi eloko mo ko esala mi mabe akupe ko se filmer atindeli moninga mususu atindi boye donc okomona que internet peut aller à la base parce que technologie ndenge za iko développer okomona que bana pe ba komi ko luka ba yeba makambo oyo ba mbande ko mona te ba ndé ko yeba te avant. Et puis, il y a une maman qui a une responsabilité à l'État. Tout ce qui est la gratuité, oui. Mais gratuité, c'est la première effectivité. Et puis, gratuité, on a besoin de décision qui est notre ligne. Gratuité, ça là. Et c'est bien qui pose pas précaution. Est-ce que vous faites un enseignement malade? Parce que tout le monde a une image, une vidéo, pas pour que là, c'est pas pour t'engager. Parce que même vidéo, nous pas marche. Comment on a une classe tout t'engager? Qu'est-ce qui prouve que bana on a une classe ou tant que bakenda kuna tant on se fait pas ça péter on a pas film pornographique. Donc quelque part l'état il faut aller pour prendre en charge enseignant. Enseignant parce qu'on a temps plein pour éduquer bana. Bana wana boy ba ke bazana ba parents na bango est-ce que ba place ba salaka? Est-ce que l'état fout à malamu? Pour ceux qui ne le commis que moi na yemo ko akomi ko zo responsabilité ya ndako. Ezali mawa mingi ezali soni. Okomona. Donc eloko wana ezali eloko moko ya mabe. Ils allaient le comme quoi ma bête qui inquiété. Mais ceux qui parlent à passer le quoi ndenge wana yo ministre quand même qui cause la décision la va vitité ou la mukika kaboyo non te bien. Le comité de discipline à Saint-Georges. Na ikanda na moni comité de discipline école Saint-Georges ba ko sala kombi ba ko sala déclaration. Yo ministre vous allez wana ko sala nini? Parce qu'ils allaient comité de discipline. Ah, tout à fait na où ça fait dans la situation. On m'a dit c'est ça comme manga. Mais qui t'a dit na lycée de ça.
ezali soni komona ndenge nini ministre akomi kitisa tina niveau ya comité de discipline ya école ezala inspecteur na ye et puis lobi nango changer lobi yote oh non ngai ministre nazoki décision wana te tala lelo bapesinga baéclairage aton non omoni mboka ekotambola malamu te parce que bato bakokamba biso bakosoka badécision à la va-vite sans réfléchir olanda kaka kozwi décision moko akoye lobi nango sengeli vice ministre asalaki bosoto na bureau ezali na régime à 18 ans mais ministre wana est-ce que ye mais oki toko ndeko Médard Kolonga uti koloba vice gouverneur wana oyo ya lobi kina saki makambo c'est stable na mama mimi vice gouverneur wana lelo ba pesi bokonzi là il faut vérifier pour parce que les yote c'est journaliste d'investigation na boye biso makambo to moni na internet décision ya ministre et ya gouverneur ya ministre intérieur vous avez une barrière pendant ba pesi pouvoir et pas na puis faut pas que remise et reprise des années mercredi tout ça pour ça m'a dit déjà et ça m'a dit ça m'a mercredi mais il a été notifié mais oui voilà merci alors tout ça comprend de péter le régime n'a bien en IDPS tout le monde est bombé le régime n'a pas IDPS tout le monde a besoin tabana ça ne va pas bon il fallait dire à quoi il faut que le babo solo il y a liboso zali eloko bana na biso wana basali ezali condamnable ya mibale comité de discipline à Saint-Georges et ça l'a vu bandelo nyonso bauti oloba bakizo tenir image non seulement ya mboka na biso pe ya bato nyonso na mboka basalaki réunion wana ya comité de discipline selon makambo lobamaki na bamédia bana wana emonanaki etamboli na bareseaux sociaux nyonso ntango basali réunion wana ya comité de discipline pour bazwa décision par rapport à parce que ezali koternir image bainvitaki ministre ya EPST ntango ministre aye ministre akokai kozwa décision te parce que bana wana certes baza na secteur na ye mais bazodépendre na école wana Saint-Georges l'école a pris une décision ya koexclure bango ministre azalaki wana alobi comme c'est une école catholique balobi baexclure bango mpe na baécole nyonso catholique parce que oyebi bien système éducatif na baécole catholique ezalaka mwa barigueur makasi comme ezali école catholique balobi bakoyamba bango lisu na baécole catholique te bakoki koyamba bango na baécole mosusu kasi ministre azalaki wana ye akokaki koloba te alandi parce que comité de discipline nde ezalaki na charge ya kozwa décision sur makambo esali wana etermine image ya bana batomoni betonima basali rétropédalage ntango mpe elake komona ye na biro ministre ya droits humains te bato ozwaki décision eza comité de discipline eza ministre te comité de discipline nde elobi exclure bana wana na école mpe na baécole catholique ezalaki sur décision ya ministre bango moko balobaki ministre ye moko azalaki simple invité parce que eloko wana eza na secteur na ye bainvitaki ye aparticiper na bango ntango bazwi décision baexplike que toexclure bango na école d'abord école Saint-Georges oyo ezali école catholique na baécole nyonso ya catholique nazo-comprendre te bandeko bazali kosala mwa baraccordement frauduleux na bamakambo mosusu c'est vrai que lelo toza na ba nouvelle technologie de l'information et de la communication ezali na impact mingi na communication na biso na ba makambo mosusu tozali kosala mama azali koloba kuna ke tosali 50 mois soki papa asali 50 mois bazali kofuta ye te est ce que kozala na mesure ya kosombela mwana android ezali okupe plus de $150 et puis soki vraiment balobi ke eza 50 mois tu savais qu'il y a de 30 ou 31 mois donc makambo ebandi lelo te tozali kosala bango basala PPRD na Kabila basali 18 ans makambo basali pendant 18 ans tokoka kobongisa yango na une année 2 ans te amélioration nyonso esengaka temps le président a pris une décision ezali constitutionnel à respecter parce que auti na place oyo batosaka mibe biso na UDPS kozala na ADN respect des textes constitution elobi gratuité de l'enseignement président azir risque élire na décembre janvier a prêté serment en septembre alobi rentrée de la classe gratuité de l'enseignement mais l'autre ezali komona baefo na bango ezali na bapoint oyo ezali kovivre kaka na enseignement donc soki baenseignant bazalaki kofutama malamu te
peut-être bato mosusu bako vivre te parce que eza na bacoin oyo ezali kaka bazovivre mpona baenseignant. Donc président azwi décision wana respecter constitution à mettre gratuité enseignement bazali kofuta ezali processus tozali tosala processus nyonso ezalaka baosala basali suivi basali évaluation basali barecommandation baaméliore yango nde kosala ke à la longue tobongisa système éducatif na biso na système ya nouvelle technologie de l'information mpona koprotéger mboka na biso na nyonso bazali ko. Alors non c'est là tant que ta deuxième sujet osala toilettage na premier sujet comme ça. Alors d'après une source une dernière rencontre est prévue entre Mbosso et les confessions religieuses avant que Pépé Mbosso a un rapport de Baïa, chef de l'État. Nabalama Fiston, mais aussi c'est la maman Chantal. Est-ce que cette fois-ci, si l'information est vraie, est-ce que cette fois-ci, Ekosima rencontre Wana toilettage et pour aucun oui, on a toilettage. Dépendamment du Koloba avec PPRD, Basali 18 ans, Makambounio, Mabé Salamaki, PPRD, Bango Batayu, des personnes qui ont santé parce que Bango Baza va respecter un texte. Non, mon cher ami, n'a pas de texte. Bon, ça va, comment UDPS, tu l'as dit par intervention, il va te belé à UDPS. Balobi, UDPS, c'est que jamais qu'au Kambama, le président AI, le secrétaire général AI. Et ça déjà en violation d'un règlement d'ordre interne. Il a dit que bien battu UDPS pour respecter un texte. Tout le monde qui ne sont pas en Mboka Boui. Combien d'articles de la Constitution en Mboka sont bien pour violer UDPS? Parce qu'il y a beaucoup de Mboka. Majorité pour bien l'union sacrée. Vous posez majorité on a qui mouille. Bonsoir, député, si vous ne corrompez pas, c'est pour ça que les députés, du coup, va changer. Le nom de Parlement est commis. Au moins, les députés, vous avez même vous parlementaires dans la PPRD. Donc, nous sommes vous parlementaires dans la PPRD. Mais, nous sommes des noms sacrés, nous sommes le côté AFCC. Et ça, dans le sens des mots, on est comme maman la montée. Donc, voilà. Pour nous, on a un dossier à Makambouya Ndekomboso. D'abord, nous avons le bac de Ndekomboso à Kokamba. Parlement, on a un désordre au Sakanati. Donc, on a façon où le papa ou Kamba Assemblée nationale d'Abisso n'a commis tout n'a pas de députés nationaux vous allez pas dans Mayele comment vous pouvez dire que papa Mbosso à Kamba Assemblée nationale la dictature avec légèreté donc makambo ko le kapuna to comprendre détail là aussi que vous allez bloquer na makambo ya composition bibo ya seni ako yeba dia banda wapi asuka wapi parce que nenge zali wana ce qui peut pas me dire imposer nous n'avons pas dit mais il dit que et que ça la malade parce que peuple azali ko tala déjà donc ça fungoli miso na makambo wana Ndekomboso ayebi bien que bango bato union sacrée bazali na poste ko organiser ba élection te bazali ko distraire peuple parce que bazali ko banga ba yebi que ndenge zali wana lokola bilan ko Tshisekedi na 300 na yo basali à la tête ya nani mboka et sali malamu te que bilan na ezali négatif bako banga ko organiser ba élection voilà pourquoi bako distraire biso. Oh non, après si bango 48 heures, après si bango 24 heures, le nez commis que non, il faut coûter la sous na ba kambiwa na ba confession religieuse. Comment on est pas distraire peuple? Dans notre temps, Mikoli Okindi. Est-ce que première question est-ce que l'élo ata qui ndeko mboso bosili si makambo na bino wana bo epouser ndeko na bino kadima. Est-ce que mosolo ya organiser ba élection bo elina yango? Ndeko soko ke ko sala ba enquête na trésor public ko mona ke mbongo na caisse à l'état élité. Non, vous avez tardé. Volontaire pour organiser l'élection, parce que les lots, catholique, église catholique n'a pas porté ça. C'est ça qui va mon balobi. Tu peux être au niveau imposé nous tunabino. Mais Kadima, Azali très proche de Tshisekedi. Donc l'Union va proposer une chose comme ça, consensus c'est ça la limite. Et ça, dans la carte de la confession religieuse, pas que ça moutou moko, comme président Seni. Mais si mon collègue, pourquoi pas moi dire qu'il faut qu'on m'a pas parce que bah il dit que tant qu'on m'a dit qu'on m'a dit mais pas qu'on distrait le peuple. Et puis tel que ça la limite tel que donc il y a pas besoin de le bien que vous allez ficher. Élection pour l'ingati élection. Attends voilà bon noté, bon kambongo, bon défambongo, bon gaspé élection parce que de l'ennemi régime na bino na 2023 élection faut ça ma popine bon tourner. Parce que tu es mboka et c'est la prise en otage par Batumoko, Balingi peuple,
pour travailler justement pour la intérêt. Merci, Fisson. Alors, nous donc, croyez-vous que cette fois-ci, Fumée Blanche et Domina, la rencontre parce que l'amour cap projet déjà il marche pour le 15 septembre. Fisson comme Anatole qui peut que l'amour canabino de Yokani. Et maintenant, ce sera convaincre les confessions religieuses pour la Fumée Blanche et Domina. Au moins, ceux qui l'ont tamboli, par exemple, Chantal a tamboli, moi, je normal. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Et c'est quelqu'un, Moto Oyo, Tobondina et Tumba, contrairement à Bande Kumusu, Bako attaqué Bango Lelo, Monsala Bazo Salanga, nous avons un candidat. Parti n'a pas pu nous candidat. On a besoin d'un assaini Moko Oyo, ils ont dit, net. Problème réalité. Mais quand je vois quelqu'un là, Kabila, bon, on y a maintenant 5 ans, aux hommes du bas. Ils sont pas dans le quand même, on dit démocratie, tout ça, le long m'a camboyé à ma opinion pour te faire comme la bise. Mais quand je vois Fiston parler, c'est le Satan à Bongoli Monté, Satan n'a pas séqué à Bongoli Monté. Il parle de peuple qui sont jamais quiconque en défi. Boya ko Dieu, je ne vois pas maman Chantal, je suis venu mon na batamba na bachadari, bon à éviter. Mais n'alimina na bango dans la marche au basala na Congo, les plus courts du monde. Et bandana au Hydro. Et souvent na 20 mai. Pour la première fois de l'histoire. Na 20 mai. Au Hydro. Na kati ya marche, na mona kalem na cravate, na sapato, na mapa. Marche le plus court du monde. Que vous allez le peuple. Il y a 100 personnes dans les marches. Quel peuple 100 personnes. Avant de nous c'est. Vous êtes quel peuple? Que ma facha ko kana clameur te hein. Ngai c'est là de ko. To ba fisto ba ko. La démocratie. Ngai na ibi passe etumba. Na yebi. Donc les gens qui bandent de Kotambola pour la cause juste, bakomeli autorité, autorité à cause d'information, à côté de la police pour te abattre la bango, et exercice, régulier par la constitution. Mais la journée de terre, boni ya mboka, ba sasingoka, ba pumona mboka, ngana kosala pe marche pour na ojiki ya kinga. Lokola côté pas Dieu mundi bana kishasa bobonga marche zali ba je peux kinga kati ba expliquer biso le biloko zo edele ya suka obotu ko zombonga suka eloko yo kugende bona eloko moko bazo cha singa na libumu bakani Tyrolienne to ba siliso ba ko seka bino tozi tomiso na mipepe bakangi singa babwakio mama wa bakanga mipe mokolo wa babwaki ye na singeke ufitide sangola. Le plus important, totambola pour la scène, mais totambola paix. Totambola débona. Merci Fiston. Quand on me soutient, Bobo Zelate, Boalina Batute, Congolais mon côté, Atana Libabe, Sotia Loti, à côté de marche à peu près, le plus important pour les alliés, et l'Assemblée nationale, et la confession religieuse, basée na charte, ou Etambouissaka, ba confession religieuse. Na lingi bato nyonso ba respecter charte na bango. J'apprends ici catholique, SCC, Kimbangis, confession mon côté ezali kolo ya mosusu. Pour nani na charte na bango ba yoteli ba lobi une confession, une voix. Merci. Donc batika ba bateke no yo za munene koleka. Mais na bango nyonso ba tel intérêt ya moko et non pas intérêt. Merci. Alors Junior pour la maman Chantal même. Est-ce que cette fois-ci
rencontre il y a peut-être des choses parce que c'est comme si nous avons fait un toujours rond-point, toujours évolué entre-temps les fils comme les jours passent. Bon, je pose une question. Toilettage à l'émission Togosala très rapidement, ils allaient que Banda Félix Tshisekedi azali na bokonzi azali mutu azali ko respecter mibeko oyebi mikolo uti kolekao asengaki na Assemblée nationale ba permettre ya banda ko repousser état de siège ba député baboyaki à s'incliner lelo ezali à chaque 15 jours ministre de la justice azali ko kende ko senga ko ba prolonger état de siège donc nakala oyebi ndezalaki ezo uta ba basi ba décider déjà na kinga kati il faut appliquer yango mais biso to uti na ADN balobi il faut que respecter l'idée mutu moko te akoki koloba ke eloko basali wana ba voler texte pour constitutionnel ndezali habilité à koloba ke eloko sombolo eloko pakala basali ezali conforme na constitution te mokonzi ya mboka azali kozwaka chaque fois courage wana akomeli cour constitutionnel botala nanu eloko est-ce que ça conforme na constitution mibeko ya mboka elobi ndenge wana soki balobi kaka eza conforme yango monaki loi portant organisation et fonctionnement ya seni oyo tozali kolobela ntango bapesi ye aval wana apromulge yango lelo basi bapibli yango na journal officiel ya mibale bandeko babandaki kokamba mboka oyebaki ndenge batikaki bareserve oyebi lelo nde ministre ya finance Nicolas Kazadi na inspecteur général ya finance musala bazali kosala makasi ba assignation nyonso bazali kopesa na barégie financière oyebi bazosalaka badépassement bazali kosala agile alingete azali kosala patrouille financière nazopesa yo information ministre akomelaki gouverneur ya banque que misolo oyo ebimaki mpona batena fe wana il faut ezonga parce que erespectaki baprocédure te donc la finance traçabilité eza makasi ke Nicolas Kazadi azali kosala mosala ezali kopermettre ke mboka ezali na lelo toza na bareserve ya plus de 1,7 milliard donc lelo tozali na basemaine ebele ya importation de na cadre ya économie nde balobaka donc bareserve ezali makasi mbongo ezali tokosala élection Nicolas Kazadi kosala mosala makasi Gilles Alingete na pointe kuna azali kosala mosala oyo même baaméricain oyebike baaméricain bakomelaki mokanda même banque mondiale balobi na cadre ya makambo ya baudit il faut babanda collaborer na ye donc sous l'impulsion ya mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi Gilles Alingete na inspection générale bazali kosala mosala ezali kopermettre pour lelo toko tosala élection bazali koloba mbongo mais bango bazali kosala mosala ya makasi côté wana est-ce que cette fois-ci rencontre na kosimba en tout cas les alliés démarche tozali kosaluer makasi parce que oyebi loba bosolo po bino bona poche la bino c'est Denis Kadima solo biso tozali ndeko meda kankolenga uti koloba eza na loi portant organisation fonctionnement ya seni ezali toza na charte à la confession religieuse balobi baza 8 toye batie bamécanisme na banko ya kodésigner président na bamembre mosusu basanteni biso tolobaka respect des textes que dit la charte que dit la loi portant organisation fonctionnement ya seni loi elobi le 8 wana basangana babimisa moko azala président moko azala délégué na plénière baza 8 bayo loi elobi bien soki bayokani te baleki na vote makambo bango basi babandi processus na bango ya kodésigner toyokaki est-ce avant babanda oyokaki motu moko alobi non toboyi ndeko te babandi mécanisme biso nyonso 8 toya omoni mpe communiqué ya président ya sénat le problème na bino boningi consensus te baninga balobi bovanda esalata une semaine il y a consensus bolingi te entre temps non vous êtes proposé le calendrier non mais est-ce un candidat président de la République peut proposer calendrier ezali seninda azali habilité proposer calendrier soki proposer à l'ouvrage financement organiser élection problème ozali koloba les 8 confesseurs religieux bazali koloba makambo ya conseil baza 8 yo yebike na mboka na biso soki boza ebele boza 8
bosali démarche pour que parce que le bani na charte na bango bo privilégier consensus c'est l'union de l'unanimité consensus c'est l'union de ba yokana so ba yokana te ba leki na vote biso tozali ko saluer démarche président de l'Assemblée nationale azui pour azali oui les a 40 fois parce que le lobby ba to ba banda ko lobaki oh non bon ça l'élection pour ceux qui vont s'arrêter boyebo basengaki eza sur demande de la confession religieuse malali boso SSC na catholique basengi 48 heures en bon père de famille mboso accordé bango baye deuxième fois basengi a accordé bango balobi bakende komona na président de la basali yango cette fois-ci soki ajugé basali demande na bango président aza na badémarche bele oyebi azali kobundana mpona développement ya mboka azali kosala makambo ebele libanda donc akozwa ata ya koyamba bandeko na biso ya senko mais il faut donc président bango basali demande président oyamba bango mais biso tozali kosaluer démarche ya pepe mboso apesi bango eza chance azali kopesa bango oyebi ke mikolo euti koleka bakopesa bango chance wana éternellement te bapesi bango chance soki bakoki koyokana te. Il y a une commission paritaire au Sali Moussala. La plénière va décider et le bureau de l'Assemblée nationale va saisir le président de la République et le président de la République va se prononcer. Même personne n'a pas malheur parce que le président a été saisi sur base de documents. Il n'a pas pris de décision. Il faut toujours s'entendre. Parce qu'il y a un clameur public. Non, c'est là. Mais consul, il faut préciser. Parce qu'il y a un clameur public. On a le chef de l'État. Non, ce n'est pas ça. La question. Yango, la journaliste. Ce qui est le 15 septembre, marche signe. Ça tient au son à Sima pour la donner comme. Il faut que préciser une chose. Démarche à désignation à Malenda, d'abord, Malenda ayaki sous prétexte que ça va comme Kimbani, c'est notre désigné qui en réalité ça va Kimbani. Dommage, je pensais que. Non, c'est là. C'est lui qui a fait comme il a fait. Il ne peut pas habilité. Ndeko vous l'andana malamu toshi. Non, mais tu sais pas maman c'est pas grave. La confession religieuse wana badepozaki mpona kodesine malonda azalaki candidat ya batumbaniste te parce que chef spirituel na bango akomelaki assemblée nationale akomeli na président atikaki basali démarche parce que démarche wana ezalaka essentiellement parlementaire esalami qui est habilité kotika pv na assemblée nationale mais ce sont les confessions religieuses qui est habilité nani président ya nini yango nazali koloba boye soki esalamaki na ndenge moko ya respect ya mibetu te président parce que président azwaki assemblée nationale madame Mabunda azwaki ndenge assemblée bazwi batindeli président amoni alobi sur base ya texte na makambo nyonso bamoni ke makambo ezali rempli te parce que c'était pas celui qui était habilité au titre pas Mabunda c'est le cas avec non seulement ça ezali confession religieuse ya batumbanisi badesignaki alors le 15 ça casse ou ça passe marche pacifique est-ce que d'abord le peuple de vie a été informé et puis de deux ceux qui marchent simultanément il y a de continuer. Merci de Rosulu, na respectera toujours ndenge les maka. Merci. Ok. Voilà. Mais nous a rappelé Bandeko, c'est vrai que immoralité est en boca, mais ils ont pour l'internet parce que même la télévision a biso to moni ba danseuse ko bina mutakala na ba TV bana ba moni. To moni ba programme côté ba film pornographique to banda ko décréer à mokala na kanisi de kozulu elingai comme activiste aussi il y a droit de femmes nazala qui parmi bato ba mema ba memo ba tika ba sala ba sitting pour l'éducation de nos enfants. Quand on parle de l'éducation to bo fanatisme. Quand on parle de l'éducation tirer des leçons, il faut parents. Quand il s'agit de sauter que vous vivez dans le monde des idées, et surtout aux pasteurs, le pasteur doit être un gardien de valeur. Quand nos parents avaient l'incapacité à se souvenir de nos besoins à Bana, et
et que bana bakomi ko se souvenir na ba besoin na bango moko, incapacité à parents à exercer autorité parentale et ça influer sur l'éducation ya bana. Au Congo les enfants qui ont des téléphones pour la plupart ba parents tu baso de la bango. Ça c'est un problème national, tout le monde la passion. L'État a la première responsabilité, il est démissionnaire. Dans votre cas, agitation de Konangaï. Je n'ai même pas cité le nom des gens. Quand je dis l'État, quand je dis les parents, je suis parent. Quand on dit l'église, agent éducation. Quand on dit l'école, vous avez s'il vous plaît, l'éducation n'a pas de prix. S'il faut pas faire une éducation, tu repères les mains. Il y a un moment où gratuité, tu le bas. Émile de Gérardin, le bas qui gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, c'est courir à sa propre pète. Tu le bas qui a. Aux autres, se taper poitrine, a vu pouvoir en janvier, à lancer gratuité en février, planification de salut. Alors, c'est 7 mois après. Même 7 mois, même 10 mois. Même 10 mois. Ça n'a pas été planifié. Parce que planifier, est-ce que nous avons les infrastructures adéquates? Est-ce que le personnel enseignant a la position nini, c'est enveloppe salariale par rapport à budget na biso nini? Est-ce que le programme na la campagne de gratuité? Vous emmenez le populisme partout, vous venez à la sensationnel et puis échouer la qualité de l'enseignement aujourd'hui en tant que parent. Aux affaires, il ne faut pas qu'on dirait brancher la prise aux activer de bébés aux autres qui n'a limité, mais il faut réfléchir. L'éducation n'a pas de couleur, s'il vous plaît. L'avenir du Congo, c'est dans la jeunesse. Et est-ce que vous avez un programme national par rapport à cette jeunesse? S'il vous plaît. Maman, c'est très important. Nazali Joseph Kabila avait mal dirigé le pays. Congolais Salobaki non à Joseph Kabila. Le 30 décembre 2018, Congolais sont fait la critique na système Kabila. Naloba Joseph en tant qu'individu. Ma système à Joseph Kabila. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous copiez textuellement ce que faisait Joseph Kabila? Parce que tout le monde a dit non à la corruption. Tout le monde a dit non à la violation de texte. Mais aujourd'hui, vous copiez textuellement. État de droit slogan. Mais quand c'est dans la campagne électorale, s'il vous plaît, la gestion de Kabila n'est pas une jurisprudence, la gestion de Kabila. Kabila a mal fait, on a condamné, le peuple a sanctionné, alors aujourd'hui, donnez-nous votre bilan. Question, la violation de texte. IDPS, vous respectez le texte? Quel texte vous respectez? Vous placez juge à coup constitutionnel en violation de texte. Vous n'avez pas organisé les élections. Au lieu de justifier la majorité devant la Parlement ou pendant que la texte est en boca et pour l'identification de la majorité et celle de début à la législature, de créer la législature à Sika. Vous avez un programme de 100 jours. Et dans un texte mis. Est-ce que c'est le productif qui doit avoir une question, c'est nous. C'est très important pour donc nous devons savoir cela. Il ne faut pas que pour la verser, c'est ça va passer sous la Bible, la prospérité pour les ambons, a-t-il la verset nous sous-souté. Ceux qui chantent, c'est le but Bazaline Dengemoko. Mais chaque pays donne une petite qualité dans Moutouni comme ma PV. Chaque pays a une qualité dans Moutouni à convoquer Ragnon. S'il vous plaît, IDPS, Botika, que déranger ma confession religieuse. C'est vous qui êtes à la base. Il y a des ordres de faire dans ma confession religieuse. En tout cas, vous savez attention. Sur le film. Yango te vole ba papa la Yango la vole ba. Yo lingo mi pebe tatolo. Ba ça la réserve de change. Le producteur de l'argent. Ba ja DG ba olela. Yo bebo de la ngata
Comment yo papa Ozambongo le bina bomba mbongo bana ba ku fanzala. Ola tu pango soso ya kate. Marche le 15. Marche le 15. Sur le site de continent ya. Na ebisio biso tozali kokende na ba sensationnel te. Tozokende te na ba ministre balo ba sangala basa ba réunion pour ba luka utia des ordres. Tozokende na politique ya Dieu chaté pour to luka toko sa peuple. La popularité ya Lamuka n'est plus à démontrer. La popularité à Lamuka depuis 62% na ba urne, dit le 3 ans après, le peuple porte son choix, porte son élu et la conséquence il y a manque à légitimité et vous savez que votre bilan est 0. Le 15, peuple congolais est en Anzela. Peuple congolais besoin y même bon ba yoka ba million de kaneka la de ubi. Besoin faire sensationnel, bokani mutu à 10h à 17h de l'initier. Bon, c'est sensationnel. On a pas slogan la dino. Biso que vous annoncez là. Chaque Congolais n'a pas clôturé le canon de quoi le baki awa télévision. La muka est à plateforme où ils ont que bunda pour le respect de texte et la banque garantir ma valeur. Biso tozalité batu oyo to bana batu toko sabango c'est une benini. De lancer appel na tout Congolais. Et bayi baki ram. Et à comment au 14 20 parties il y a 8 parties. Oyo ayala madesu lelo pa mtola bona ne Congolais amonaka maite Congolais nyoso parce que kozanga kopoko ko dépolitiser c'est bien yango te biso nyoso non glissement non assaini politisé non à fraude électorale oyo basali balobi ata peuple a voté etwali biso te tosi tozwi justice constitutionnelle tolingi to créer mutu na biso na merci parce que nous attendons un message de mission na catastrophe les deux font attendre un message na pas ça moment de la fin nous allons calme na dit que comme ni ka kolongo on ça attendre mot de la fin alors makambi ya seigneur za discussion pour na repose ba chinois pas ba iba ba numéro na est ya mboka ba taka ka docteur Mukwege alors nous so wana eza ko tuna ba élection na 2023 bazobanga po bakokoka te UDPS ayebi ke kosimba na yango te yango ino sacré azoboma nini vraiment na nsima ya likambo oyo aseni ata mboso na baati bakeye pa président ekozala kaka kadima ngai nalobi boye ebongi bana wana basala prison ya 3 mois na mutu oyo afilme bango mpo bazwa correction bonjour liga baparent nde baza responsable ya makambo wana kotala novelas ensemble ou kotika bana na bango moko et puis kosombela bango ba Android. J'espère que fiston comme en baouti ko ba bango IGF amela biso 2 mois à salaire biso la sécurité ya STC to sala kuna na tango ya confinement IGF ndia asala ka contrôle kasi moko akomi komola bato ndeko zulu na radio de banda mokolo nini puis radio nini tozo zele pesa biso précision tozo zela ba démarche ya DJ de Chaba naki pour na radio nini to bana koleka voilà pour na bana wana toza d'accord te na ba ministre wana et bon ki ba pesa bango sanction moko sévère et puis bati na bango na internet moko na fin ya province moko bébé de la biso ministre peut-être tic na communication ba pesa biso explication tout ba le la ram et ça la biso passe nini ndeko zulu bazolo la bana wana eza malamu pour na nini ba musicien ba pasteur na ba politicien oyo basala yango batika bango libre voilà quand on a peu ba pasteur tout le monde a peu ba musicien tout le monde a peu ba politicien na ba sexta tout le monde a bango bonjour liga biso awa na Braza merci ba téléspectateur bana ba na Braza ceux qui examen d'état et ça le dernier jour ba et ça la raté banda ti na ba 17h voilà alors conclusion la mot de la fin na bana yo 1 minute conclusion la mot de la fin pour M. Masuka alors fanatisme kolekama Chantal Azate mutu kana sensationnel kolekaye na mukili Azate par bokolanda lobby Félix azui na mandat na janvier azui programme à faire en février donc même à temps calculer par mois on va lancer gratuité à salir à côté sensationnel au ayeleki refouille à lobby à ndeye donc il sait qu'il y a comme gagné de l'eau parce que n'a jamais en février et pas comme et il y a des en septembre mais azul banga ngazana na basatuma dede marche za baga oba tubagata ka soso donc 20 parties marche za ya semi alors lokola e batu musuko ngata ka soso 20 parties te bako kebete pour na comprendre na tangi eloko moko awate moi
eloko na lobi lisusu eza boy. Ce pays tokotonga yango na ba contradiction mais to privilégier le français qui est le Congo. Moto nyonso a la droit na parole. Na par exemple na kanisi. Oya ya kanisi. Kuna musu botona ka bolobi makambo ba podi ba côté mususu ko charte côté non charte bolobi boy. Ce qui même est communiqué. J'ai l'article 17 18. Ce qui est communiqué à niveau que bazo yo kanate autour il y a moto oyo comme la PV. C'est pourquoi la tient cette commission. Commission nous allons venir. Quand la maille na niveau wana, ce qui a mis conforme. Ce qui peut être conforme, bon, on a la plénière. Plénière donc, un, et on a la confession, B, et qu'il y a la commission, 3, ils ont dit plénière. Plénière peut avoir rejeter, mais communiquer la commission. Donc, il ne faut pas comparer les incomparables. Donc, quand je vois ici que non, dans les awana, les agaboto, toponité, parce que Colombie, pour la mission, ce qui commission, mon tonton peut avoir la qualité, na ma commission pour la yango. Ce qui commission est passé le même. Commission paritaire pilotée par le prof Mbata. Oui, il y a eu des tests. Les amis, mais quand on a des merci. Commission na plénière. Commission. Pour Nangaï, Nabande Lisusu, voilà. Basala Makamou, Nyosho, Nakotosa Bobeko. Merci. Est-ce la opposition? Est-ce la majorité? Nous devons dire que Bobeko a été. Nous devons respecter Bobeko. Qui sont comme la conclusion? Merci. C'est Peli Nengeni émission qui kasi na web sabana ya Congo. Oui. Nous avons sa conclusion. Voilà. Nous allons Bagata Kingai. Moi, sans unité, na biso ya passi au toko tchaka na ba téléphone. Dis-moi que le long de côté c'est qu'il n'a pas de naïba que l'on l'a biso. Ba unité na biso nyoso wana eko kenese kenda to yebi. La fisto kabanda. Kuna ngai. To sali régime oyo nini pona biso peuple to sufaka boye. Sans unité na biso ya mawa oche crédit na yo probenga moto ya nyongo. Probenga ndeko asali sa ona mona moi difficulté ya yango. C'est qu'il n'a pas de naïba zo sans unité yona nyoso. Longo ya mona téléphone. Merci. Boyebi bien que mokolo ya lelo bandeko na ngai bandeko ya ile pesa bakosa kibiso ke carton ya soso yokoma na $10 carton ya soso yango baoteka ngo wapi bandeko bayebisa kibiso awa tokonyata masango lokola kayasa ti mokolo ya lelo tokomona kaka bango mabumu matama ekovimba donc na difficulté tokomona na covid oyo totika komona covid te tokomona ngo na régime ndeko Tshisekedi makambo ya détournement c'est vrai makambo ya détournement ba détournement mbongo ya 100 jours mbongo ya projet Chichi pas ko détourner Veridos kuna to ko Veridos ba tangla isuna ndeko nani ya IGF wana yeba ina kati makambo ya batena faire kaka bango donc ndeko ba yele pona ko souffrir ko faire souffrir biso peuple pas ko yiba mbongo ko ka bandako donc biso peuple ko souffrir ndeko to fungola miso voilà. Soki élection ekozala ngana silobaka ke loko moko soki élection ekozala ndeko Tshisekedi ata matia kiti ayebaka koleka te merci peuple na souffrance merci komona yango komona ke makambo ya seni bako dribler biso peuple kasi kuna boko kanisa ko kokosa biso na ndeko na bino kadima ndeko wana kadima soki kaka bomika ko chaka ndeko wana kadima parce que biso toyebi projet na bino bozi moto na bino kotie na constitutionnel bozi moto mosusu boko ndeko na seni biso na biso to kotala biso peuple to ina sima ya Tshisekedi te ata achende ko na yo wana kadima to muninga na yeto keso penani acheye aseni to atiki kaka moto na yo wana na cour constitutionnelle okoleka tendeko soki élection salami na yo na information na monde ko jiri merci yaba ke élection ezalité donc ndeko Tshisekedi ba ko négocier ndenge ba ko du peuple merci maman Sampol vérité ali ya conclusion to sur sa junior ya UDPS conclusion rapidement émission on a eu sa peuple congolais maman Nzala
mbongo aramo baoyi babobi place ekendaka te classe oyo eza lelo na valeur te mabele ya Congo lelo ekomi ya mutu nyonso akokota asali ndenge alingi manque ya autorité ya l'état lelo parent aza na makoki lisusu te ya komema famille na ye na ndenge oyo alingeli tout ça eza conséquence ya moyibi ya maponi elibamaki na 2018 bino moko bomoni bilan na bango eza bombe bilan na bango eza nzala bilan na bango eza détournement de fonds bilan na bango ezali état de droit slogan bilan na bango eza tribalisme à outrance na banomination yango tolobi boye tokoki kopesa lisusu bango ngonga te après 2023 donc 2023 pas de glissement tolobi boye tokolinga lisusu jamais tovivre na seni oyo ya politique batia déjà moto na bango avotaka na mpo na peuple tolingi yango te toboyi yango tolobi na bango tokolinga lisusu fraude électorale te yango le 15 mercredi biso nyonso molongo mobimba toboya yango ndeko alobi awa nazokite papa alobi mama Chantal aza plus sensationnel nakanisi batéléspectateur bazolanda baa na réponse nangi na rappele pasteur s'il vous plaît nangi na rappele la commission babengano paritaire. Paritaire c'est à part égale. Mais commission composée de 14 unions sacrées. Nabatu oyo bazui clandestinement côté sous. Eza paritaire c'est. Yango na lobi na yeke biso kwa sensationnel te. Na lobi yemo ko mutalobi mutaiko pèse. Alobi que anomeye malamoko aye ko sala gratuité. Ce n'est plus que ces paroles. Voilà. Dieu c'est la maman en bas. Il n'y a pas plus à finir métier. Conclusion. Ok. Conclusion. Déjà. Déjà la moka na zone bana la moka lobi baloba qu'il fallait balober la makambo réforme ba reporter en gros. Donc on va péga que marche na reporter en gros. Réforme ya seni baloba li ba kosala ma ba proposition. On a fait marche ba reporter. Donc on peut s'arrêter na sala moi avec. direct applement. Oui, eza ndeko mwanya oyo alekaki awa mikololo Gabriel Mwanya. En tout cas, Makambolo, c'est la gouvernement ya Manyema. Et puis ça qui dit parce que Manyema, il y a le diable qu'on a sa juriste, mais Makambo Azali quoi allégué, c'est très grave. Il y a les bosso, Azoloba, il y a un juriste, Azoloba qui est pas moko boye, ils allaient $10,000. Avant l'expertise, il y a pour évaluer pour eux, basalamon à longueur ni largeur ni, baculé ni nezawana, pour épais sa biso montant moko boye. Il y a mis balé na province non sotozali na baroute otozali kobonga baroute provinciale na voirie urbaine. Baroute wana ezalaka géré na OVD. OVD azali ko collaborer directement na gouverneur de province. Donc gouverneur de province a commis OVD basaleli évaluation. Après évaluation on a ya financé bango. Donc ndeko na biso na juriste azali ko kota na makamba ba azali ko yeka. Ya mi balé. Gouverneur azali représentant ya chef de l'État na province na ye. Na bozala représentant wana il s'est rendu compte que na parquet pour na président de la République azali ko bunda na mingi pour na ko bengisa justice parce que la justice il a raison. La justice élève une nation. Comme c'est bon. Et là na bâtiment mon na cour d'appel, et là na parquet, et ça peut na parquet général, et ça peut na tribunal de grande instance. Pas bâtiment wana débit. Le gouverneur est venu à constater que bateau sala. Yukuta po ayebi nazote na
Bazon Senga Naye a qui décotanga la loi sur le marché public, attendre déclare Premier ministre il y a juin 2010 aux alliés manuel de procédure et la passation du marché, aux alliés pour fixer ma campagne. Son excellence le gouverneur Idrissa Afani Mangala a zali au salam malam pour même battre pour la président. Président du parlementaire Didi Manara outi vacances à lobby nous fallait zali au salam makuna ezali malam. Batunios évêque à 5 même na gouvernement national va soutenir parce que zali au salam malam. Na cité na le tribalisme maman évoqué ça. Président de la République a commis président a nommé Mutual Bosso na qui directeur de cabinet Camille Kei a nommé Nembo Katanga na bango misa na liboso azali na wa André Wameso Congo central ya mibale bozali tozalaki na ndeko Mondele Équateur kuna Tolongeye Bambu nous ba mawaza te merci s'il te plaît. Majorité merci.